Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, Bengande Koloba, pasteur déjà bandit. Nous sommes sur Sky 711, Sky Télévision 711, Channel 711. Nous sommes là à partir de 13h à 14h, mais 13h30, nous sommes bandit, programme Oyo, tout ça na YouTube. Alors, la famille Longandi Bazana Mawa, donc, va perdre. Grand frère Nabango, papa Nabango, ma père Yakoufaki depuis le 13 avril 2023. Alors, obsèque Ezali, programme d'obsèque. Can you just put that picture for me, please? Programme d'obsèque Ezali, vendredi, le 21 avril 2023, veillée mortuaire à l'espace Bologne, samedi 22 avril 2023. De 9h, levé du corps de la morgue Rakapi. 9h30 à 10h, tour du corps au lieu résidence du défunt. 10h à 13h, exposition du corps pour dernier hommage public et cérémonie locale. 13h à 16h, mouvement vers PK 48 route Ituri, cimetière, concession Félix Apaka. 16h à 17h, cérémonie d'inhumation et inhumation. 17h à 19h, mouvement retour. 19h à 21h, bain de consolidation à l'espace Bologne. Wana ezali programme ya obsèque. Ofuta nyongo nanga, osilisa bapasi nangai, tina nini ngana nyokwama, osio nyokwama po nangai. Nakomi na suka Yesu, bapasi esili ngai, pesanga loboko na yo, salela ngai ngolu na yo. Eli eli labasa batani, kotika ngai te, mosikoli nanga, lisungi nange kouta na yo. Kunane kulusu Yeswe, nyose kokipo nanga, ngaza elonga, salela ngai ngolu na yo. Aba papa, yokokisaka nyoso, mokano na yo, ekokisama po na ngai. Longolanga soni na ngai, kausa bapota nanga, bongola likambo nanga, salela ngai ngolu na yo. Natali pembeni nanga, bato mabe bakofuluka, ngaza ya yo, likambo nanga ezomela. Tala bakoseka nga Yeswe, balobi otikinga, moteme bateli kimia, nani ayebi ya ngai na yo. Kotika nga te awe, kotika ngai te, kotika ngai te, kotika ngai te. Hallelujah. Thank you. Ozana makoki yakonokisa mbula po misala na ngai efulukama. Ozana makoki yakokausa molili po na ngambo na ngai moi etelema. Lelo natangisi pinzoli ya mawa te, pinzoli ya bolingo pona moto asalisa ngai. Oyokaka losambo, oyokaka losambo, oyokaka losambo, soki bataleli oye,
oyokaka le sambo Yahweh, oyokaka le sambo, oyokaka le sambo, soki bataleli oe. Merci Seigneur Jésus, merci Père pour ces moments que tu as rendus disponibles. Grand Dieu, nous voulons parler de ta part, Saint-Esprit de Dieu. Assiste ton peuple dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous continuons notre message sur le coaching de Mardoché. Le message est vraiment très important dans le et je sais qu'on comprendre comment est-ce que vous pouvez réussir dans la vie et comment est-ce que Dieu a utilisé Mardoché pour l'élévation d'Esther. En d'autres termes, Mardoché aussi est élevé. Pourquoi? Parce qu'il a coaché Esther. La première des choses autres, le blocage na élévation à Mardoché, na Esther, l'élévation à Esther, la race. Dans la race, le blocage. Mais un jour, Mardoché a télémaqué devant le miroir à l'objet que non, ma race ne peut pas être mon blocage. Il s'est levé un matin devant le miroir à télémi à l'objet que race nanga et cause à la blocage nanga te. Et deuxième des points, que ezalaki secret, il faut qu'on garder secret na yo, c'est très important. Ba pesa ka secret, ba lo ba ka secret na mutu no sotuté, ba lo ba secret na mutu aza mature et puis pe mutu alingi yo. Mutu alingi yo, ce n'est pas dit que yo lingi mutu, il faut mutu ngo alinga d'abord yo. Donc mutu aza na besoin que yo o avancer, ndeko ko yebsa secret. Alors Mardoché avait dit à Esther a révélé secret na été que baza ba juif. Nous sommes après, mais pour le moment, le coup là, ils ont qui li coaching, Esther a bomba qui peut secret, alobakate na ba juif na ba alobakate na roi qui a juif et puis azala qui esclave parce que Esther na ba Mardoché ba yawana baza ba juif ba yaka ba esclave na mboka wana na mboka ya Perse ba yaka ba esclave de ba yaka na bateau ba kanga bango ba singa ba chaîne bazala qui ba esclave et puis le troisième dépôt azala qui attitude. Alors, attitude Esther, azala ko affiché na Mardoché, donc je pense que na mboka place bazala ki na mboka ba paya bazala ki na limite ke ba yeba ke bazala ki ba juif. Donc ba yeba ke bazala ki ba juif parce que Bible lobi que Esther ne savait ni son frère, ni ses parents, ni ses ancêtres à yeba ki ba ngote. Pourquoi? Parce que Mardoché les avait empêchés. Mardoché a empêché que Esther a révélé identité. Mardoché a révélé l'identité. Donc, Baïba qui teke, Azala qui juif. Donc, Tina roi, Azala qui Esther, le la moi, c'est moi, Yeba teke Esther, Azala qui juif. C'est très dangereux, mais ils ont un système de coaching. Donc, troisième et quatrième point, c'est coaching. Donc, dans la vie, il faut savoir qu'on se sacrifier pour une personne. La bandeli pour la bonne compréhension. Dans la vie, il faut qu'on se sacrifier pour la moutou. Vous avez un bon coaching, vous entraînez Moutou, vous avez un Moutou, vous avez un Moutou, vous avez réussi. Mardoché, Atali, il y a qui sentinelle la porte, il y a roi. Roi Zoluka Mwasi, Mardoché a zana mwana Mwasi, il y a qui le oncle Mabukola Esther. Atala obi que non ne si konga na ko komate. Atala sende na komate pour na mobali, na Mwasi te. Naza pe na Mwasi awa. Na banda ko coach ye. Na la kisa yendeni ya ko sala pour comme nesika wana comme Mwasi ya roi. C'est très important. Il faut qu'on investir pour une personne dans la vie. Batulolo bani ko investir pour na mutute. Ko investir pour une personne yango ndeza élévation na yo, yango ndeza bonheur na yo. Loba malamu pour na mutu. C'est très important. Mardoché a commencé à coacher Esther jusqu'à ce que Esther aille comme Mwasi ya roi. Toyeba ki toyebi histoire wana nyonso. Bon coaching est très important. Une personne oza mature, une personne oza mutu ali ko tambola selon ba principe ya Nzambe. La Bible dit que Dieu est amour. Yango eza nature ya Nzambe bolingo. Si tu n'as pas l'amour, tu ne verras jamais Dieu. Une personne qui a l'amour, aza mutu aza na besoin que koluka bonheur ya mutu. Mutu aza l'amour ako koluka malheur ya mutu te. Mutu aza l'amour ako linga mutu na a souffrir te. Mutu aza l'amour ako ko pesa témoignage ya mabe ya mutu te. Nous allons lire un passage dans la Bible pour voir
comment est-ce que Mardoché, quelqu'un, a qui courage, c'est un bon témoignage à Mardoché. Esther chapitre 6 verset 2. La Bible dit ceci, et l'on trouva écrit que c'est Mardoché avait révélé au sujet de Bigtha et de Teresh, les deux uniques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quel marque? Ok, tu suis dans la déwana. De la Bible dit qu'il y avait deux uniques au balinga qui baboma roi. Le roi Assyrus, Assyrus ezali eza kombo ya roi te. Assyrus ezali neti ba titre ba pesa neti bako na kolo ba neti ba roi ya ba zinga Congo, ezali neti kombo mo bodon. Assyrus ezali neti ba empire mo bodon ba zinga Congo, ba neti ba pharaon bloma bongo siko yazaki roi ya Assyrus wana. Ozomona malgré comme les zaki exercice mais nini roi Assyrus eza kombo ya mutu eza kombo na été. Alors, batu balingaki deux personnes basala qui coupe ba bomaye. Mais Mardoché a empêché qui kouane salamate. Donc Mardoché a empêché kouane salamate pour donc à sauver le roi. Mais les Camerounais les cas d'ango parce que le roi avait oublié nam bateau pe ba bosala la bango. Bola munayo le lata ba bosala mais un jour Dia koje ba ko toucher motema ya mutu moko akoye ba ko parler du bien na yo. Alors un jour roi azoko la pongite. Roi pongi ezate, lokola roi pongi ezate bibo akende atambola kende na bibliothèque na ye atanga ta ba livre ba nini. Roi akende na bibliothèque na ye abengi bato ba sala wana keno batangela ye. Alors lorsque bazotangele ba histoire le kala mboka bazotangela ye. Ba otangela roi papa ba eko trouver na place oyo na tangeli bino awa et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtha et de Teresh. Alléluia. Donc makambo Mardoché asalaki yango ba komaka yango na livre. Donc c'était écrit. Alors je suis en train de prier. Toutes les bonnes choses oyo zo sala. Ce que comme la papier et comme on va motema ya mutu. Parce que un jour cette personne wana aille porter témoignage moko ya bien pour la tina lario. Alors ce que Mardoché avait fait et comment na ba archive royale et comment alors ce jour là roi ponge zakite atini batangele ba archive ba ko tomber na eloko wana. Alors roi tuni oh donc c'est vrai donc vois surtout kabi oh mutu asovanga. Donc, moutango siko roi tuni, moutango basalela ye nini? Ba répondre que non, roi basalela rien. Oh, roi lobi basalela moutango rien. Oh, moutango nani? Mardoché. Mardoché aza wapi? Oh, aza gardien na porte. Ah, roi siko yo, éthique yemba la moko. Alors, la personne qui m'a sauvé la vie, nous avons gardien na porte, donc sentinelle. Na porte. Basala épée le mokote avant na épée alors ba n'épée rien asala ka musa na. Alors quelqu'un est en train de porter un bon témoignage pour na Mardoché mais siko yonga na tuna yo témoignage ni no pesa ka pona bato. Alors je me parle de moi, qu'est-ce que toi tu parles de moi? Témoignage ni na bien yo lo ba pona nga témoignage ni. Alors ils ont battu lelo au lieu ba pesa témoignage ya bien pour na bato. Batu bazo bebi sa témoignage à Moutou dans les vides. Oyebi no Moutango te. Mais tu es en train de parler des choses on dirait aux Arana Moutango, moyebi te. Oyoki ka alikambu. O confirmer no pe. O talakutu, azakutu boazabo, moyebi Moutango te. O vana epe pembeni te. Oyoka epe te. Mais tu es en train de dire des mauvais témoignages à Moutouana parce que Olingi Moutanga za élevé te. Ça c'est diabolique. Je répète, c'est diabolique. Oyebi mutute, oyebi makambo vivaka te, oyoka yete, ovanda na yete, kaka o ndengo yozo yoka. Ndozo ke yoloba. Mais oya viva oyebi te. Makambo ya sala oyebi te. Mais tu es en train de parler de mauvaises choses na part ya mutuana pour la kolukaka ko récéda ko faire descendre mutuana. C'est diabolique. Il y a des gens
Oh, peut-être bazala élevé, honoré à dignité depuis 2019. Mais ce qui m'a commencé à freiner, c'est à cause. Il y a témoignage à ma bé. Il y a Moutoumou Kwazo la nanga lelo. Na oya nanga ta na YouTube, il y a Motema ma bé. J'ai dit, ça c'est la sorcellerie. Aux autres témoignage à ma bé, il y a Moutou. Parce que c'est Olingi, Moutou a élevé. Au cause de ce que babi que non laisse l'ambassade bon ça va bon ndengeza na to moni bo ya bien te tala te boutique botana parce que na moni ko de mikolo mo yebité parce que osaka na besoin que au fait que descendre que rabaisser mutuana tu iras en affaire mon bien-aimé aucun délit fellow parce que makambo yo sala et ko rattraper yo les jours il y a jugement il faut savoir que le jugement est réel et surtout nous les serviteurs de Dieu nous serons jugés des fois. Mais ça fait mal au monde, un serviteur de Dieu, il est en train de dire les témoignages à ma belle. Il y a Moutou, moi, quand je parle de choses dans le bien, des choses que j'ai vécues, bongo. Mais un monde a dans le bâtiment parce que dans le témoignage à Moutou, ce n'est pas bien. Mais si ici il y a un problème, je te dis en face, parce que dans le que ngana banga à Moutou à part Nzambe, yo Nzambe te pongana banga yo. Aux appels vice diété. Oh yo sala. Pour le seul moment que tu es en train de me bloquer, pourtant ils ont coupé pour nanga et on peut s'en force. Ce sont des points oh devant Dieu ngata nazoloba que batumususu baloba batémoignage ba be pour nanga ba yebi na bangote donc Dieu a yebi que oh zolo beza le kuta. Voilà ici les gens ils sont en train de témoigner ce que Mardoché avait fait. Mardoché a yebi tasa na porte sentinelle. Ce qui, roi, Azala qui présenté, ce qui va comment qui a un la papier, il y a un moment où je suis habillé comme comment. Nous avons le bac non, bon, pasteur, mais ce qui m'a la lobby, c'est que Ngaïmou n'a bien sara de Ningon na Londres, ce qui n'a mis lobby les angotés dans l'angoyeba. Pour un montant, ma bibima na loba na répété. Ce qui n'a lobby, c'est que Ngamou tu n'as bimisa ale moloto, oyo le loi kufa que son âme repose. Nana koyeba, moutouté, c'est moi. Vous avez preuve na koyebisa ngana bimisa ye bon a kufa na épée. C'est quoi ce na lobby tina koyeba. Il faut na loba. Il est ezali sumuté. Il y a des choses où esenga ke lokwa ba komwa na bangote. Ba mo ba chivu mukeza. Au lobby na haute, ce n'est pas un péché. Il faut ba tuba yeba malgré bazoluka ko bloquer, il ne pouvant jamais te faire redescendre jusqu'en bas parce que tu as dit en toi. Ba kokate. Parce que yo est satanique, diabolique, mais tu ne peux pas parler à ma face comme ça, non, au cocaté. Parce que la force est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est plus fort. Et ça vantardisme, c'est normal. Et ça bongo, et ça biblique, et ça ma bête, c'est normal. Parce que lorsque le roi David a zolobake, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a créé une belle créature. David a le bango total dans la Bible. Il a dit, Abi nazo rendre grâce dans Nzambe pour que l'angai belle créature wana ezala que la mobile qui to kwazo lo bat. Kwazo lo bango. Tant moi la lobike, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné la force. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné la puissance d'être plus que vainqueur dans toutes les situations, en tous lieux. Nazo rendre grâce nae. Voilà pourquoi dans la vie il faut qu'on y ait sa témoignage il y a bien à moto. Si qu'on y a témoignage ni na bien au pesa rapport na tina la moto. Quel témoignage au pesa? Ici on voit roi alobi muto a sauvé vie nanga. Muto a sala ke le longa la kufate. Na sala bon ya cause na ye. Muto mo basala endini. Babi basala bango rien. Azarani na porte avant la écoute au sentinelle. Si qu'on roi a bengi passage. Abengi atula bango pour voir tout la kaka même temps nga ki a répudié na cha benga tout la bango siko to sala nini na ndenge rafu vachi aboyi nini appel na nga boy ko yande na bengi ya ala sabote na misabat vachi aboto sala ni balobaki nini bato ba habiter celui qui le biki a sali rien donc makambo vachi asali basi nyoso tout o bazala mboko ba Rolandango parce que ba obandolo ba vachi kutu moi c'est un roi bengi sa ya yate. Bon, si on a coutu sur na boyi na sani, et que n'engwana. Alors, basala qui décret, le lobby que ça immuable, na mboka ya Perse. Donc personne ne peut changer ça.
immuable c'est le ko ba change kate ba sala ki décret wana que nenge salama ki bon refus wana et la ki simala mutu no so ko refuser le ko mobali na ko tinda ye fo ababo ba répudier aza mutu ko za la pembe na ngwa lisute. Voilà pourquoi mon que ba yaki ko luka mwasi oyo wa ko bala et Mardoché en faisant du bien. Voilà pourquoi na zo ba ke tant yo sala bala bolamu ko landa yo. À ce temps là oyo bazotanga nini makambo Mardoché salaka Mardoché coché déjà essaie déjà azaki coché pas comme moi c'est roi Mardoché essaie déjà bolam. Alléluia. Alexis bolam ne parce que nena zobi ki tangu yo ozolo ba bien pona moto osala bolam pona moto yo muta osala bolam zanzambe. Alors roi lobi abengisi bango bi to basalaka nini na mutu a sauvé vie ya mokonzi lokola nga mutu a sauvé vie na sale nini parce que roi moteme beta bi non il faut ngala sala ka mutu bolamu asali nga bien trop mutu ko péché sur te de roi telemi abina osala kaka Mardoché bolamu ale balobi kete mutu wana il faut la tsaye tenir royal il faut tambusaye bonabo il faut tombola mutu wana et que batuba mona mutanga za la pembe na yo voilà et si ka élévation ya Mardoché et ya à cause bandeko bavandaki roi ponge zate roi tamboli batangeli roi ekolobaki non ndenge za ngwana mutu wana ezosenga boyeba ko mutu wana fona honorer babike mutu wana fo bola tsaye robe royale bola tsaye nina kibokonzi et que azala pembeni na yo. Voilà pourquoi Mardoché na sentinelle ayeko koma premier ministre ya mboka ya bapaya bango bazalaki ba juif. Malgré tout ça roi yeba ke bazalaki pe ba riche roi yeba ke basukoma pe ba juif bakabolaki bango batombolaki nde naza baolo balanga na telefone na kata do na kati to continue next time parce que na biki za kama 30 minutes awa mona pe kuna 25 minutes na suki kaka to skuta na bino next time. Thank you, bye bye.